mankuru kumbela mokili bokomema mokili na mutu pona trésor mankuru kumbela mokili. Célios Campus 10 Mr Poutine le duc yabana nyonso ya bandalungwa grande puissance toyebi sibino abonné massivement na kumbela mokili bolandaka kumbela mokili. Célios Campus 10 to mona bino j'ai nakata j'ai libanda j'ai nyonso to chana j'ai. Wow. Ngana mida to bandi ba commerce presque la bonande ngana mida je pendant mon musika. Wow. Ça va pas si mo déjà boé to bande déjà ko épargner quelque chose à côté. Wow, wow. Ngana mida to soma mama pangu na mbudi. Oh. Ngana na somba lupangu na mbudi na se ya somba ka côté c'est là na isaka mbudi nini. Ngana somba na mbudi na se wa banene. Somba ka na mbudi soki mazali soki ba mazali do mo abongo. Banene ni bo mama. Zakalati. Kala wera. Wapina. Donc ngana mida to potana na business na ebiso aza muntu nanga penza donc oli amida zaki ngala na fongoli salon CDJ na tonga na salon CDJ amida za na pharmacie. Okay. Oh. Tonga na zo funga na magazine na ba dilamba ye as aluwa ka batacha ko louer chambre froide mona oya na biso ka ko ta sacré wana. Oh. Yo e ba ke alimentation sacrament on da tekela amida ta somba ngoye bango. Ah, wa kuna ebita. Ubetela nga kutupete. Amida za muta omwe lupa na so sacrament. Apozo ba oya kitambo to apozo loba. Oya kitambo alimentation sacrament on na oya. Voilà. To tekela yango na 2014. Wow. Na 2014 to tekele panta liboso après to tekele to nyonso wana par sacrament wana e bandeliti kwa nango biso to tekela ami da famille masaki to tekela ami da ngai nde vendeuse liquidatrice si le type nanga aza moi si osko olinga yebani Teto yeba siko de o tekela ki wana c'est attaque mista na so kitsai mo pria uzaite ko exagérer kia ezaki biloko ya famille biloko ya ngai naza liquidatrice bien sûr mais ngai te napesaka prix parce que ngai na bandoko tika nakoloba nde nini liberté na baleki badeside donc baleki bapesi prix na bango surtout ke ezalaki mama mida nalingaki te ezalaki ngam na négocier prix po ekomake o asali mutu ne famille natikelaka bamasaki bino bodiscute prix na mama mida ntango bayokani te yaya tomoni prix o sava nde sikoyo ya mida sikoyo ekomona nga po asala versement ya mbo voilà na 2014 ok et puis sikoyo me nga sikoyo na mama mida toanda kotambola beaucoup plus na kota business donc tozalaki en tout cas biso mibale nde tolingaka business makasi donc tozasosiaka au moins les sous camion comme sous camion papa na biso eke ko kangama na mboka esala 2 semaines to benga chauffeur to bibe chauffeur o ume biso to osla ba fufu o mama to ko ya obi ke chauffeur nzo ka kangama ngana mama bida to si vertis to biba ndeko mwambo ga muke batinda biso ba argent de poche chauffeur a mebeli biso mbongo après chauffeur ay ko benga o te mama ndazwa kipani ti ba yeli biso ba fufu biso to na osala soki to camion kei to na osala soki ngana osomba 50 sacs Maman bida 50 sacs. Oh. To bandaka bongo ti to banda otinda camion tout moko ti après koma ki camion ko kende tam sous 2 fois par semaine parce que mon mbongo e mataki. Et mataki ti après to ko koma te to banda siko ko yoka ko ngamo na saka déjà liquidatrice ngamo yaya. Donc masaki mota ko ko temela ngako na kota ba camion ngamo na ndo saka na bino camion ndenge keboe ekena na tour mama mida. Soka ya bimisi ba fwa mama mida tanga ozonga ake abimisi yanga soki yanga ye ya donc to teka ba makala ba fufu papi oli ki amida ndenga zana teka ba pilipili mais exact te po omali ba masolo musuto yoka libanda dozo talo bi menzoka eza bongo te moye ba mama bazali yo metiswa na te na pembe na tazama kasi na musala na makasi oyebi na 2016 na ebaka na 2016 wana si to tekeli sacré
na benye bonga bi amido za wapi na sana besoin na mona abi o testi de jina sana chantier na kena na chantier na eboye na kuti azobeta ba caro oh na ba travailler azobeta ba caro na moni ngabi amida na kipembe na oboye ofandi na ba caro poussière abina nga CDG soki na salite ba komela nga yonga mona potana na bon aza makasi komone pona bongo amida ma et puis makama ba ferme oh rebi ki amida azana ba orange azana ba ferme ya ba orange azana ba ferme ya ba nini na mona susa bida azana ba bilanga nini azana ba bilanga ba orange azana ba orange atekaka na ba concombre namona la fondation na ye mo blo mo bon na fondation na ye amida azana ba ferme bele atekaka na ba ngulu ngakuta za na zaka boloka na komo fana ngami ana bana mina za ina kisho na wika posa olibia ngulu na bengi amida ngabi tinde na ngulu ma ba bombe ngulu ba etikela kana ndako wow azana ba ngulu ebele ndo mona mama mida ndenga za azana ba ferme ya ba orange azana ba concombre azana bilanga wow azana bilanga ya azabina makasi boza makasi mutunanga bon ndenge process alobi toko suivre ango biso nyonso kaka ke aza mutunanga mpe aza femme ya business asalaka business na ye tu vois aza bamombongo na ye aza mutu abanda ba commerce ya kosomba na ye biso totekela ye sacré na 2014 yeah et puis tosomani mapangu na bambudi nga na mbudi ya se ye na mbudi ya mazali wakutu kala et puis mbudi oyo nga nazalaka nango mbudi moko yango na sala école mbudi mususu nateka parti mususu oyebaka chez le conseiller na mbudi chez le conseiller na mbudi te kishasa mpe waka